balandi de Congo Info, il y a émission Masolo. Lelo, toza la période de la fête, lelo toi le 31 décembre. Ah, toza na bibilo na comment il y a plein de monde. Toza la carte il y a Kitambo magasin. Donc bisomo to kiti na cameraman nanga Gradi Mouya, toye sur terrain. Toya ko vivre comment va fête les cas, comment se passe parce que tout le monde a ndenge pena ezala mouvement penza. Eza pena bongo te donc toye biso mo to d'après moi quelque ba vie ya ba tu ya population bo mo na bino moko to na kati ya Kitambo magasin to na kati ya Kinshasa to na kati ya Kitambo magasin moi na kinyoso je pense que aibi Kitambo magasin donc voilà lelo to le 31 décembre déjà lelo fête déjà est bandit parce que lobby déjà année si au côté le 1er janvier donc voilà normalement on a battu belé awa Gradi Mouya au pour ça la photo tous avons quelques bavi il y a batou donc c'est la fête hein, pour comprendre qu'il y a la musique batou donc le donc bambouté déjà tellement pour la fête des ali voilà donc papa bonjour. Bonjour maman. Comment on Fiston. Fiston. Ok. Fiston, yebisa biso nanu ba fête do le kandenge. Oteka awa? Oui, nateka awa na magasin. Ok. Ba fête do le kandenge nini vente parce que tout le monde bato belé mais bato belé ba olela ba parents ba oloba kimbongo ezate et tout ba fête le kandenge. Bon ba fête ya mikolo vraiment auparavant ndenge ezala vraiment na ndenge lelo vraiment la mikolo to lela fort. Taka biso ba commerçant ba coopéra Tega ma papa basi ba crêpe ba ketch mais t'as le 31 vendredi alors les 31 donc vraiment ambiance donc vraiment ma fou là-bas mais les 31 depuis ton vendredi depuis ton donc Fiston na ozana lingo sanga ke banda tongo yondo ozana otekite ata ketch moko ata lipapa moko eteka miti bon na teki donc ndenge zala vraiment par rapport ne ba biloko ndenge zali de toteka vraiment isa bongo te donc to le la fort la fois de corps exact mbongo exact ba parole la fort au pesa mutu pribe ah oh cher pesa mutu 9000 au kakoli oh cher donc to comprend te de mbongo exact ba to ba la cop de musique fort zoua. D'accord, Fiston, merci beaucoup. Tu sais pas les vraiment. Parce que est-ce que au cours de nanu lelo toza le 31 décembre lobi to ko tane asika to ko ta janvier moi niloba mon na yo ya suka et puis moi ba ve na yo souhaiter à mon banani. Bon pour la ngai année asika to ko ta na souhaiter ba bonne année ba nouvelle an na baninga nyoso ba coopéra nyoso. Nde toza awa to se pera ke do makambo changer ka do mbongo circulation ya monnaie to le ale mbongo pia ke za makasi to le ya makasi de batala côté ba fonctionnaire ba bongisa peu salaire pour do mbongo ko otambola quoi. Ok, merci beaucoup Fiston, merci beaucoup. Donc voilà, balandi de Congo Info, binomo moment to kiti sur terrain lelo na cameraman nga Gradi Mouya sur terrain boyo kindeko alobi ke mbongo ezate da ndenge circulation ya mbongo ezalaka ndenge ke ba le 31 et ça ma ba plein donc bato ba somba donc ba bi ma trop ba tekate donc voilà to kitaki poto zwa mo ba vie ya bato to e ba comment ba fête de se passer comment bato bazo fêter pour ba bi mbongo ezate mbongo ezate kishasa pia ka ba matata po ya kangi na embo. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Comment on papa? Comment on a Freddy? Pardon? Papa Freddy. Papa Freddy. Ok, Papa Freddy. Yebisa biso oteka awa Papa Freddy. Oui, nateka na magasin Moussa. Ah ok, Papa Freddy ateka na kati awa. Donc toli tozoka vie na yo par rapport à ba fête, comment ba fête doit se passer. Est-ce que pendant vente tes alliés, c'est vrai que yo oteka na yo ba mousse mais nanda kubana, comment ça se passe? Est-ce que mbongo est circulé? Bon, vraiment fête c'est ça le rôle la date nzamba sala yango eza fête mais lelo ko ezate. Donc côté que ezate tout le monde a baso bateka ba papa ba to batondeli bango bo lelo ko ezate mbongo ezate rien. To vandika bo mbongo ezate. Donc mbongo ezate Papa Freddy lingo
oye bisa biso ke mbongo ezate seke na parler pende to ebi ke da fête bo lobe za le 1er janvier. Biso ba congolais ba africain to fêter na biso le 1er janvier. Donc on a parlé vraiment au sombela te ba petit rien. Rien, na pelé ba onkutu rien là les athées to vandika kabodo bandaka décembre et le kwezo tourner te tantôt te ki pièce moko tantôt te ki te netilelo banda semaine au banda lundi tilelo na tikalo mona ta $5 na maboko na ngate. Merci Papa Freddy. Bon, ve na yo le meilleur. Au souhaiter en pas banani parce que toi à la fin de l'année, hein, bateau lingaka au souhaiter bango ve. Donc juste mot de la fin. Bon, on a souhaité meilleur ve na bana na ngai na Armeli Mombo, na Riti Mombo et puis na maman na bango Titi Atasala. Merci. Ok, merci beaucoup Papa Freddy. Ba fête yo sala koto yo ba fête, aux appels na ba famille ba ndeko. Comment ça se passe? Bon, fête ele kango bien mais lelo netoke kumisa nzambe na veye na biso o abateli biso banda bomwana ti likolo abateli biso akolisi biso na ndei tokoli boye na pe chauffeur na kumba na taxi mais nzambe kaka to barsela ebele abarsela biso ka mokolo towumelaka na feti wana mais moya aloba mingi te mais topambola mingi koleka parce que ba misusu mingi badana ba hôpitaux mingi badana na banini na ba morgue kuna mais nzambe bateli biso akomisi biso na niveau ya 2016 we mais merci na nzambe mais toke komisa ye. Ok, merci beaucoup Eli. Okay, bonjour monsieur. Bonjour. Comment Nani? Gaël Félix. Gaël Félix. Papa, tolingo ebisa biso toza na moment ba fête, le lot toza le 31 décembre. To mona batebe to tamboli pe hein. To zuzu moi keke ba vie à Batou par rapport à la fête, comment ça se passe mais balobi ke mbongo ezate, mbongo circuler te. Donc ba fête tango ezaka bongo par rapport à ba Noël. Ah OK, c'est vrai que peut-être que mbongo ezate mais ce qu'il faut savoir, toza ba Congolais et tous les Quinois bizarre en fait, c'est là très bizarre on a fait à Kinshasa. Les gens disent toujours que bazar na bon côté mais sur le vieux circuler les lots na boîte de nuit au monde a battu bazali ou bien na bar ils en a battu dans zone masanga. C'est ça en fait les grands contrats c'est dans la kin. Au même temps bongo ezate mais battu va faire quand même. Mais tout temps molipe et pas bachaya oh ba oteka teka ah ba lobi le 31 vraiment au monde il y a plein de monde battu ba ya rebelo moi plein battu ba luka ba somba ba biloko mais le ba lobi rien donc battu bazate. Ah oui, ce moment basali constat on a basali mais où t'es côté à grand marché quand même de gens au basali. On peut pas masquer la situation, c'est vrai on toro le bagué. Mbongo ezate. Là c'est une évidence mais à côté il faut nuancer ma cambo à côté, il y a aussi les gens oyo bazo fêter là-bas. On peut pas dire que tout le monde bazo fêter. Par rapport à bané mususu peut-être qu'engouement il y a makasi ezate. Nenge ezala qui année précédente mais il y a quand même des gens. Et comme moi, exemple, la semaine passée, il y a un beau marché à Noël. Mais en gros, il y avait presque plus de place dans la terrasse pour en vendre. Mais avant, on a toujours que ça a un bon côté, c'est ça. Ok, merci. Toza na temps à fête, lobby déjà tozo kotané à Sika, veut le meilleur na yo souhaiter à on a banani. Veut le meilleur na la souhaiter à on a battu nyonso à la émission na bino. Na bateau nyonso on landa biso sur internet. Et naba Congolais nyonso surtout ceux nanga pour 2016 que si jamais l'élection est salami et salima na kimia et la nemro ya kimia et la tenet ba nyonso que batu ba kufa batu msusu ba kangama ba famille msusu zo passe et là on a voulu souhaiter yango donc kimia pour na mboka na ngai. Merci beaucoup messieurs. Quel soba mobile oyo azo donc azo baté rideau esa polele nazo mona ye bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda tongo kima ozo dongeni ozo kendwa pesa nambo il fallait le retirer, il fallait te faire. Faut te faire. On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. On voulait le colo. Oh, cadeau na menaki. C'est Bella TV. C'est Bella. Au monde le molinga kanda. C'est Bella. Na sepeliko. Esa ani. C'est Bella TV, ça, il compatriote à solo. Je vais en gagner, dans la combattance.
ngana combattant aux autres biloko ya Inglaterre, aux autres biloko ya France, aux autres biloko missionnaire. Mais combattant solo, faut te rappeler déjà mboka. Oh, comment que na sepeli? Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kande sili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo li. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota shi. Kota pa. Mobali na nga yaka. Va. Bonjour monsieur. Bonjour madame, mademoiselle. Oh, mademoiselle, comme tu veux. Ouais, bonjour mademoiselle. Et non, c'est qui? C'est Jojo Motomon. Dites-nous un peu à propos de la fête. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. L'Obidja, Tozo Kotaja, né à Sika. Comment la fête s'est passée? Parce que Tozo Jupe, moi, ma vie, à Batebele, Balobi qui mbongo ezate, mbongo circulé, Batubaote Kate. Yo a vu nos années. On est membre au bâtiment. Est-ce qu'on est membre au bâtiment vraiment? Pour monsieur Mona, Mato et Zoyoka. Est-ce que vous fêtez? Vous avez fêté? Ah, bon, en fait, on va tout la question quand même. Mon isco, au beau peu sa réponse pour Monique, sur Tali, et à Maramo Bombate. Tout la vérité, malgré les difficultés dans le monde entier, mais où est Congo et l'équipe? Vous comprenez que au Ebina au Colien on a gâté Congo za la rapasi, Colien on a gâté Congo za la rapasi. Donc ah toi la Kitambo, mais ce qui n'a battu ya na mboka moko boye na suka mboka kuna nini na skoleka ba maluku kuna nyonso mboka moso ma véhicule bana kati ba cité na ba pompage ce que tala même soit ozanga ta 100 francs place ba mboka na za ba valeur ba 100 francs ba 200 francs mais ba ozanga ta 500 francs ou 1000 francs ya kolia ata 1000 francs o ba tona ba zangi. Omoni maman moko boye, papa moko boye ko boko la bana te, ba muso a craqué souci a ko ya kufi. Mais il y a des bana mboko na kati ya Congo bazali, bana ba mbongo pe na ba poche na bango. Oyo je senga ke bango ba vivre. Dans la mboko na minute ba fêter bazali, na ba o ba fêter pété bazali. Mais sur Tali 90% ezaki bato ba fêter te, 10% bato ba fêter. Donc tout la déjà majorité, oui, biga. Voilà, c'est compliqué. Tout soit vie en décomogo awa. Aïe, bisibisa lobby, Batouba, on est là-bas, piaka, to fêté, il n'y a rien, l'argent ne circule pas. Mais bis ok, là bon marché, ok, là boîte de nuit, donc au quota, au monde en batou, ça n'a pas ambiance, donc, mais Batouba, on est là-bas, TKT, donc, voilà, c'est compliqué, mais tu quittes, hein, qu'on a vu ça. Tu quittes, tu as source, tu n'as pas place où ils ont un peu reculé, tu reçois moi, ma vie. Il y a Batou Oyo, Bazo fêté bien. Au moni, bino ba journaliste, ba chroniqueur, boy ba réalité belezo passé. Ah, mon route lem souza pour na respect à Bolingo, biso na so ba congolais ba kana na mitu na ba cerveau. Boy bino repé cet exemple mon ponto za malobe belete. Soko tali, ozu moi na moko boy à partir ba 14 ans 15 ans, aller na nouté. Obando tinda, que nous sommes là en quoi? Somelanga lipa, somelanga savon, somelanga oyo machine to kolaka. Moi na so aliété, tant otino beti ba tout rebelle asani. Aroboya ko siliga obe aro manquer au respect. Donc c'est-à-dire ça ndenge mo na ba peuple congolais ndeza ba peuple congolais ba okema na banzala. Donc ti e ko na ba moment moko boye, ko ba ko finga la muso zo finga mukonza mboka sale savoir pour kanele ki trop. Donc Miami a des gars, donc Miami. Vraiment. Merci beaucoup. L'objet déjà tout le côté né à Sika. Mon frère, tout le côté déjà né à Sika. Bah veut le meilleur na yo souhaiter on a banane. Na commission nkolo wa pesinga na opema na masazo za bilili yemta sal poto mona na boy. Donc sans Nzambe ma plein. Donc na commission Nzambe et puis mi balé ba meilleur venanga na mutu azokamba biso na RDC to boya to lingate donc ye mutu azokamba biso ba meilleur ve belé bonne année na ngai na chef de l'état pour naza papa na nga quoi we mutu azokamba biso na et puis ba meilleur ve na mukolo chaîne oyoyo wa salike bozo batu boye ba monisa ndenge Congo ndenge zo kemba zo souffrir ba meilleur ve na mukolo chaîne PDG wana na yebi kombo na été ba mbote belé.
Ok, mon frère. Patron, merci. Meilleur vœu na mwana nanga. Na bana nanga ya mitema, Daniela Pascaline, Sephora Bosange, mon cœur Arlette Bosange Tumba Bakola, dans la grande sœur de Kevin Mokonzi et de Aurélie Mokonzi. Dans des bonnes merci beaucoup, meilleur vœu à mon patron César Ngadi, tout le monde est d'accord, le vrai Cléboa. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment nani? Foura. Maman Foura. Maman Foura, le 31 décembre, déjà le babi circulation à la makasi mais tout le monde a pensé ba te belete, ba fête, le kandengeni. Ba fête na moni ki na ne oke le ki moi bien. Pour ceux qui na zalo komona ba to baza ebele. Le ki nango bien. Bana kande balati me biso ba mikoto forcer kaka to zala bien me pia kaisa. Na zandu batu baza kaka ebele na ba boîte de nuit batu bakota kaka ebele donc so koti to koti moi un peu partout donc babi ba piaka mais ba piaka ngo to mona lobi bana nyoso tu baza ba nka sika ba nyoso ba sika donc maman Foura ya yo pe bana lobi ba olata j'espère. Oui bien sûr il faut ton di maraper po ezate po ezako ekomi ba fete o piaka bon non mutu na mutu asia bongami mwana ya bima bien mais piaka ezali mais tozana muke wana photo kumisa kanzambe to lo bakate chaque année piaka c'est pas bien photo lo ba pe vérité po nzambe apambola pe biso bana ngalo ba kolata tozala bien to kolia bien mais ceux qui oliete mitala nanu. Maman Foura, lobby est le 31 décembre, donc lobby tokoti année à Sika. Tokoti bonne année, to bien bonne année, tokoti en lobby déjà. Bah veut le meilleur na yo, souhaiter on a ba nani parce qu'on a ba famille, ba camarade. J'espère qu'on a marié, ba camarade, ba nani souhaiter ba veut le meilleur. Oui, na pesi merveille, na ba camarade nanga, ba SP, ba yaudette. Donc ba toi belé avec mon mari. Tout ça, basé belé, ba voisine, na pigeon, c'est bien. Okay, merci beaucoup, maman Foura. Bonjour, Neko. Bonjour, maman. Au moins 2 minutes, kaka. Par rapport à la fête, le 31 décembre, l'obito kotané à Sika. Par rapport à la fête, c'est passé comment? Est-ce que la circulation en bon ezali, magamboye les gandés? Par rapport à la fête, circulation en bon ezali, vraiment, le 24 et le 25 décembre à Noël. Namoni bato bakoyi na nzela balango ete ba osanza pete sinya ke mbongo ate et puis na kosala pe mbongo ezate na bato ya solo babi mbongo ezate na bato mais est-ce que yo vraiment na parler na ebi ke moi li fans ali moi mwana yo bi mbongo esakile te c'est que lobi bana bolata te lobi na ebi ke soki nzamba sungi peut-être lelo moi ba veiller na kokende kosombela ta na tongo mais Dieu me voit na no balati te. Ok, merci beaucoup. L'obito ko ta déjà né à Sika 2016, bavé le meilleur na yo, vous souhaitez on a banani. Bavé na ba meilleur na ngana kopesa na premièrement na numéro 1 ya mboka oyo Joseph Kabila Kabange le raïs na idéologie ya keto solo la nanu liboso ava baninga baya na pesi ba merveille na batutu baza pour dialogue. Na André Kimbuta yangu na mwana nanga bébé Davina na pesi ba merveille na ba nyonso ba yebinga na bango te bolimbisanga na pesi bino ba merveille. OK, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani papa? Comment on a Feli, naza photographe, président ba photographe na magasin Kitambo. Papa Feli, tu as service le 31 décembre, donc lobby déjà de côté année à Sika, ba fête les kandenge nini, est-ce que circulation en bon eza, musa na bino pe oyo bo sala, est-ce que ba tout vraiment bazoya? Oui, moi mouké ça va, bon tellement toi le 31, donc moi tout défini ceux qui fait les cas bien ou bien les cas bien et les cas bien té exacté. Tout tali la kaka. Ndenge makamazo kendeti soir, ti lobby de to défini vraiment que fait que bien ou bien té. Mais baby singa balobi ba mai o ebimaka awa sala mo ba esthétique awa mai wana zo bimate donc si musala pesati. Oui, mai tolela ki na Noël, mai pe bimaki te na Noël, mais bonne année yango le 31 bon. Ba yaki o pepando moni mai comme propre on net to lobaki. Toto zela, ceux qui pe ba wa ofungata mai ko sala mo bien, toto zela kaka. Ba konti ba sala ba loba mona ki déjà que mai bimaki te, ba ile ya ko pepa o moni comme ya propre, toto zela. Ceux qui baroya na pourquoi ou bien lobi na tongo et ça c'est moi bien.
Ok, bah le meilleur na yo souhaité ango na banani. Oui, na souhaité ba fait nanga et pas ya ba photographe nyonso ya site do magasin Kitambo ngai président na bango Feli. Na pesi ba nanga belle fille Joujou Gloire Lindo et batu nyonso ba yebinga et ça la batu ya lupango na biso place na fotelaka na pesi bango mbote. Président Feli. Bino mo bomoni tokiti sur terrain à toi na Kitambo magasin. Tozu moi ma vie à Batou par rapport à ma fête, comment ça se passe. Bino mo bomoni ke balobi piaka a kutu place ba photographe ba kamera photo ba bi ma e maté le 25 décembre ma e ma quitté le lope le 31 donc lobi ma trop ba bi kutu tende ni ne uzala. Donc voilà le loto le 31 décembre lobi déjà tozo kota ja ne asika donc balobi Pourquoi balobi tolo kende ko gumba melaye mais il est suprême Kolonzambe na pourquoi tolo kende ko remercier abattre biso pendant toute l'année les lots comme des 31 lobi to kota déjà le 1er janvier donc ba population elle est la rapiaka mbongo zate circulation zate mais population pas mystique hein? Donc nga lobi na kité pe na ba côté ba bon marché na ngwasuma kuna na moni donc plein à craquer. Il y a plein de monde, bateau belé, ambiance, donc tu évites, bien pas comment te le balance au cabo. Moi la lobby ba agnon surtout ba chuba danger, ba agnon surtout ba latte. Donc voilà, na souhaité ba meilleur vœu nangai na papa langa, papa César Ngadi, Cléboa. Donc ba meilleur vœu Dani Bokombe, la femme du riche, ba meilleur vœu ma maman chérie, maman Françoise Ngoudia, ma petite sœur Edoxy Max, papa na Gina, la majesté, donc ba meilleur vœu na yopé, na do souhaité sous ba meilleur vœu na famille, na baba na poto nyonso o balinganga, o balingara émission nanga masolo, émission masolo ngo et souhaité bino ba meilleur vœu, makambo nyonso bien, plein de bonnes choses, année oyo ya sika toto kota déjà lobby et dans la année moko ya vie, ya succès, ya longévité, ya santé, ya bénédiction, donc toutes de bonnes choses pour vous. Portez-vous bien et la bosse ani Guy Machinda ya motema babi Guy Machinda hein vie les presta babi vie ya petit na egelor vie ya petit na egelor Guy Machinda ba mère vient na yopé depuis Belgique donc voilà la suite de mon émission à la prochaine.